Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Fidèles téléspectateurs amoureux du cinéma, bonjour et bienvenue dans votre émission Autre Scène. Autre Scène, aujourd'hui, nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous un homme très connu, voilà, Pasteur John. Il est donc à mes côtés, c'est lui notre invité aujourd'hui. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé. Très bien par la grâce. Vraiment côté wana Dieu est bon. Ngalinga gobengo mingi challenger. Bon, challenger les amis, on encourage à tout à comprendre le message. Au il faut que le gars mouki les awapi. Quand tu as un bateau, tu as pour copier bango. Tu as un nombre de bateaux, tu as pente, tu as souffrir. Le koye bani et ça bango bazoate. Si on défendre bango, même la mise en bateau, prier bien te en faveur rebelle. Tu as un moukili, tu kabola, balbandeni, tu kabola, A na B. Neti plus netre. Merci. Si ko bato ba bateke 16 na panti makasi ko leka likolo. Bato ba bonga na monde entier bazaka muke, ba bazanga bazebele. Mutu ni sozo komi na moi 100 francs azoka par mingi ya bato kaka ba bonga abeta maso na bango poche lo bazanga. Or ba patron no mona rafa bazo ba utana babola. Ba pimela biso nzele ya ko bonga me bango bazo ba kanga porte. Or mutu pako malobi fo ali apona ko lia fo luka. Ba kabela biso mayele ya ko luka te me ba pesa biso mayele ko tambola pa bande ko to senga to bima bazoba. Oh là là. Sozo compagnie kaki non. Na ya pona telemelela pourquoi bosala affaire oyo nani azaka na mbongo aleka atikela kalibela seko nani akufa kenda na ndako na cimetière nani mbongo abetela to la changer te tira sumbaka nyeza ka solo mabe ezaka solo différent na babo na babola ozo comprendre nga place naza soko comprendre nga ba message na ngeza ka wapi na yaka na teke to te ya nzambe trop nzambe déjà zaka na mitema problème na biso eza ba donner ya vindenge piaka mutu kimia eza wapi soko zo comprendre nga nde place na tema na message na yina oazo seka achola oazo lela ko kamera pe ko lela na ite ko lela nyoso kuti muteza ya matanga te ko lela suicide kambe sele pasi mazana mbongo na poche ebite soko zo comprendre nga yango moni foko yebisa batu tolia peteza nini tolia peteza zala calme tolia peteza muto aye mukili o mato kita zala kolenga ka championnat vite championnat vite zelo ko la équipe ba l'équipe bien na jeu ba betere bango maboko me ba tchebi te wa biso tout on ndemo ba sali jeu de passe to betere bango maboko me bina filer ko e quantité ba ko possession 80% so ka 20% mais match na mi-temps 0-0 Habitez ça qu'on comprend. Tout na score. On comprend nga très bien. Ba ko tuna na match banani ba dominaki bango pour tuna ba famille oyo to lekana ba vie assez banani bazaka na famille bien bango banani bazaka na commune bien bango banani balala bien bango banani baliaka banda bomwana bango bamatami tuka banda bomwana bango c'est ba l'équipe sont na possession ba l'équipe sont avantage ko fana ba quartier malonga me babonga te to lali na ba kikuku mais tozo fife malam soko yoki sangwa kisenzo na ngabo pesi gombe valeur or ko la na kisenzo na peri ko lo tande to ma bepo bangungi baleka habiter soko zo comprendre oh 2024 Matia Mikolo problème nangeza tika mutu nyonso asala oya ayebi kopiaka mutu fotité soko lingo seka mutu selena cercueil ndoko na loba polele o monenge to sao yebango ke via mutu e bandiro ko mona ngo nyamu o ko pesa e foti yanganité e bele basambeli teme ba na plan nzambe na ndenga désordre soka yaki na nzela ko tanga ndebo ngo qualifier makasi ndebo lokia kufa banda bomwana pechana ya mobulu moyibi ndumba tango bolongole misu pona kindumba nzoko botikele chanson nzambe ko pambolelo lobby wow donc moni soko zole kana championnat ba chola ba seka soko zo vivre kumisanza nzambe okay soko zo comprendre nazo comprendre vie nazo pesa conseil gratuit na batutu ba ko yokanga mo frère landa conseil on nazo pesa gratuit toya Congo bisonyos to senga ba famille toya te tikelaka mutu temps asalo ya zolinga yokanga très bien soko za motei teya mutu lola teya mutu abanga nzambe koteya ka mutu makambo kutie na yeta uti na ngondako wana etali yote landanga bien na yeko sambela pona bongo la motema mikumba baguzoba nanga tika mate yoko teya nga soki na changer kuna pesi esimbi comment na koyek biso pesa nga foti ke komeko sambela mozana basi misato est-ce basi mto tchaki bango litoi te na sote yo polele landanga
Matin non soki ekoti ngane na koyeba te na basi misato na zana bango na boya mibali na tika na moko so pe na bala bango so le bongo motema to bongo na bango biso nyonso tandanga très bien toza na lero soko oyebi te Congo ezolinga su bato malamu te Congo soko za mutu malamu kobima zoba soko za mutu mabe babetelo maboko tambo na balabala mituka bajipi bandako batu tozolula tokanti baye na ndenga van normal movema ba piakero to moni ba tombola waya ba chemi ko na compagnie bazokemba na ko souffrir ndoko bato babangi nzambe bango loko ba kena van normal bazunzela ko bongate o baleki na ndenga buzo bato somona Congo pasi bango bazoyiba na poko na tongo okome na tongo jeep machine ndenga van normal te na so pesa o comprendre nga très bien bibembo to somona nzira to kantia kufi na accident ndoko ba ibe bare ba keteka bangindi na tongo ndanga bien piakero ko mona zo bomba mwasi na bano zo chola tika comment batu bazanga tina bakufaka te malgré tout piaka me batu babonga bakufaka noki piaka nzambe obatele kaka o comprendre nga piakera nuni koleka mvama or mbongo nde piaka mtu kimia au mela mais kota ba mvama bazana mbongo me bakufi noki calcul simple n'habite ce que je comprends te na comprendre on a le belo makambo so ko kangi ko timbela o maté à 2024 o comprendre nga yango nga championnat vi na banga kate na banga ka nzambe na nga sunganga na ko matongo makama mupepa vie etalinga te o bongo zanga bako cholo kaka okukuta na mwasi moko bato mona azazo banjoko nde na kata libala zo pesa kima na libala landanga bien ko bomba libala ezaka ba biliote soko za na technique ya kolingana na mwasi boyebi budget boye ba plat de guerre bien po bo gagner une équipe ezaka ba vrai joueur te soki bolingi équipe tromper ekoya so comprendre ba placer ba grand joueur ba so coupi te toke na ba joko na équipe nationale to si coupe facha pesi ba prime be me ba zongi ka ya kopola sakana 4e ah baninga ba sekre ba on e bandele ba na coupe soko sekre mi na licho to ko zama ele te loi ya nature zo maele nazo comprendre on a beta ba shema batu ba yeba avant comme na sengo fo buzo beya yana makamsu nzamba ko sana nzela na yo ko tikona no kola me sambongo abimiso piakera kabelo buso bebele azuba pecha mika pesi bango mbongo comme si baleki yo ko landa bango te wana jeu de passe na suka mtoko gagner yo challenger ba mena na possession ba mena na jeu mais score en match ndem de kata ma boko pile biso na ba chobo mais na suka so to gagner biso ne to na coup popile na ba crochet boyebi bale ko le kabiso bona ti vareza sika bo zili ba pimebe ebele biso to kana susi ke to gagner tantôt tu remets un match peut attaquer à 0-0 na tir au but to gagner toi na ba famille à maman to rebet à tir au but na ba fufa diato nika chaka comme un paramande fait ko likola dia ya diata tir au but na nuna yeyo challenger na nginda te mena na nuna mais ba nginda ki ba nuni te ah ba ki avant na ba million si tu ravage apota koti cercueil bisoka bangaba matetele mbape na matakabisi ra na kena makolondre na mboka 87 ans stratégie kaka nazo bisa na bafufa ko senga pa baningo tiki mbabola te zo akoni challenger Est-ce qu'on comprend? Non, comprendre. Non, mais tu vas dossier carré. Oh, mboka te, toi na Congo moko championnat. Bilela le laza te ko banga fare sita kitoko tande na makolo na na yebiba bale championnat. Ngato elinga français na anglais yango te. Solution mto me sachet na poko. Wa yaka na sachet mtapile makamunyo nyonso. Pour Congo comme une intimidation français to. Au fond d'abord moi j'étais non, to mna lero ke na nini roya na nini. Na oza na papa moko atanga me aka nelo koteka français. Na oza na papa moko alangwa kabako teke na pusi mapira mbonga bonze kitoko. Ko bala na nani? Oyebi yo moko. Alangwa. Ah. Utimberije? Tena tuni soko timberi. Nazo koma. Ko bala na nani? Championnat yango. Tala na sekina. Oeza bar poto calcul reculé. O pays to yanza menda cha. Ko boya ka Congo te, mais inande batu bana Congo. Basalini. Obi bien. Tous les moutana Congo to ba Congolais mutacha bisonza nzambe. Programme ya baninga fosa ndeko nanga soko zi responsabilité ko kabula biloko yonde kolombongo te. Papa mtapia kimbongo soko kaboli atato sona kinonda bitumba mususu me makamba fufe tali santa bisonyo nyonso. Comment ce qu'on a non pas nous polele président moko te payer ça kana faute ba collaborateur. Congo ko sana modèle te to kotika na banzala poto ba goyike me côté ko tonda fofu Congo la sa valeur que payer tonda bomengo fo batu baza na santé. Mboka nini omona ka tena poka batu bakima kamba nana kima su cross na pokwa kima tu molanza lokoli ani nini
ata ba sportif basala sucrose te vanda tongo tipoko mtokoleka na mbango aza te soko moni muyibi ayibi eloko kanga ye muyibi wana sali cross mbango nazo fungola yo toana pays moko na fungola makamba yo kanga penda très bien nazo yoka oyebi na vie na tel matin na tel ka Congo to sekaka bato ebele pamba bana raison mon frère yo kanga toana droit biso tuna mabelo yo comment to fanda ka Congo na mise zo mona na fo mi ba serena bango mataka kaka nazaka politicien te eloko ne lekela nga ata ba yibaka msuso yibo pemi peto yibi mingi to pema to sala sikoyo nini population zanga sengo ba mama mingi batekaka ti lo pona kolesa bana ba wela kabisa kaka na ba jeune garçon vraiment mama 70 ans zo teka na zandu azo wela bisi pena makolo mandaki ngasa na jibisi na debonom ako matape ba komi na bete embouteillage kitisu makolo chaque jour me ba konti bazo tala salaire zo mata me banzela ba fungola te ana moni zela lembe kota kote ya ikoloka na ninyo na kote ya Kikwiti place on pas mungulu diak et keti kote msu pa président sala kele lengesa ti et c'est pelisinga na liembonga peite me na betela ngoto tolo o makamba population ya ngoyo or bango pe bakoleka na kati njili pe yango wana ko banda kinga bwa oko makinga sani population za combien seri mobuta salaka ra esuka na aéroport kutu kuna bibo saka zamba lelo banda kutisele nani ko fungola ti 30 kuna sauver ba population ya naloba makambo pete to bongisa mboka ndeko nanga na koso te mutame mabomengo na lifelo to lola zate o eza théâtre ya vie parce que na kamera nde yango wana ba mboka ezanga tina etonga biloka malunga pays ya kilo kwa Congo erekote aya ça fait mal ndeko na bana polele mboka mobimba Damas ezaka lix ti lelo Congolais ngi sakima mboka kute na Gabon na Nigeria abonga te mafandela bana bazwa santé soko vandi na Congo na mwasi na misala mame mwasi ko bomali bala kanto ko sakaye nzoka salaire muke bana ebele bokolia wapi les bana ba fionu ki fionu boya ngola soka sali 5 ans awa kosomba terrain na bibwa boya kisasa tabeti 20 ans ba derivaque na église comme tazana misala molili ya keleka pesa doki dimanche neka bambonga kokatana frère sala ka wapi so mono frère moi bien te bika yemda cha abanga komba dollar kiti elonga zokosa kangala se mais yo sako sali 6 ans zakatana 5 dollars te Congo soka pesi 5 dollars na église matama bana na poko ekiti masalaka na mnoko mso mboka elengi misala Congo zo mona tito kendaka wana to tambolaka mutu to lalaka na VIX sunde sa ya to masaka nzoto mabibi nazo pesa batala na bana makama mike mutu ni azo sala boya komela masanga pio akenda na masanga bwaka weza ka 2 na 300 akili dépense nazo bana yo so amelika 3 bière ya pio kati 2 semaines à journée wow pays ninyo mais bale munene to zala ngona Congo banda mukile banda Afrique banda yana pays moko ta kota zina masanga va Congo mais ba Afrique ici masanga esima mais sur tane ba pays nyoso masanga za moins cher na de masanga cher tole la misala to sala kateme kilota babar masanga si la nyoso ba meli ba uti wapi si tout sur le gina kimbuta tabakazi Congo ezana ndoki ndoki lisusu ndi manonga te naloba ka polele oyoki ndimanga lelo na ndima yo nazo pesa makambo ezatala ndi manonga te makambo na bagaza simple ya umoni ngana ko cha pelo kwa Congo na mabondeli te babi to sambela pona mboka na biso bien oya koyoka nga bien tina lola bayoki na lingi Congo mais na sepela makambo ezana Congo te soko che Congo na mabondeli soko perturber makambo Congo ndenge eza banda lumumba tika na ba mobutu échanger wapi yo somona mateteke ngaba alors mukoni ofana ke Lubumbashi ke kotaki kwiti omona ngo c'est que Congo ngana eza ngo mala biso nde batu to bebisi mboka soko comprendre nga ko tsaka Congo na mabondeli te bato baza ba responsable bazo boma Congo bokutana bango bolo bango fara ba passer na lelo ba membiso na fufulai crise eza na mboka kolia mabe ba siviso matama na jeune oroto sa ba jeune na vie na biso tozo générer Congo o soki ba Congo bongi bango ba continuer ko iba biso to talaka lokal tozo sukufa na nzala yemoko passer okutana mokonzi ora bisa makambo atinda biso to gêner kuna che maboko ba kabele $50 obo continuer ou meila ta boya moni biso to sa eloko to bo générer pays population zo fionu kaka pas eleki ai mboko yo na mokonzi ba kabele $50,000 tama koya ba bima o kufuka mo umela nzamba bisenga bo continuer ko sa 6 ans
mais tant qu'on a église à mon église on va que na kutana mokonzi na bise mande ou mela obino bo gêner pour na pays mutako kata makambu ye okutana beti kara mutini biso na molimo o danger te poyeba sikonde bazo agresser biso boy faut to sambela quand même yo tambola ne kenge kolo mukila ngara vie kendenge za mututo moni vie za championnat o mato kita bomengo moko te ya na pete avo zo 100 francs folika na douleur moi si avance pe na mwana faut kapasi ko bota mais ko luka mwana zele elengi pas moi la douleur et enfantement oh le va bien non bête le ba dossier ndenge ça so compagnie ngo timbela ndebo e yo moni période to za 2024 timbela changer poste premier mito beti faux place oyengi na terrain mais ça aussi mbaba bale changer camp autour de deuxième mi-temps na hotel wapi position na bisa yo kata masola ya baninga ko beta masola pays mingi na munoko te beta masola c'est l'actualité sur l'ambi na tongo concentration au juste na za wapi pour si mafona kende wapi zalaka ennemi ayo moko inayo na lo bano polele soko ini yo te okokomisa o bébé okufa pauvre na sengo namnini okomi lengelo bimi somi ya buzobo kufi Pierre Mabunde si esili somi ya bolole wana elboso yami baleza inayo pour récupérer yo soko ini yo za contre yo netinga seri moko na inakinga même pona suko na zo boya no suko ela nini na kopa malonga te sona soko na tendo to so ko futa nini tika la piaka na ko masalite bongo nzote ye ba ke to sa piaka na yinanga salere koka yini ye moko mini bon or mutatika la piaka soko le ki salite ba benga na bato pusu mingi yo katanga place 5 sa ya yango ozu quelque chose copia siko pe bandaki propre piaka bon tane tika ki salite ko liboma ba kope yebe ebele tala challenger neko timbela po bongaleka na fulu salitende botambo mbongo mokamna betoro shima koza ba garçon te bala mkana 5 heures propre na masolo a pays na bali Foger Barcelone Real tango ebimi abungi 17 heures azozonga na sachet ye wana ko tuna pesa sala kate so baika bolamba solution ngo wana biro na ya yango eloko sangi na alobela yonde konanga tala wako yokanga pete to bambela ba famille suma ya pamba ngamo na beta kariki makambo baloba na ngana église na ngana mona est-ce que c'est solo comment ngana priaka bien te menza batika ngana zala parmi batonga na banga kabazo sila na misi ngame na mbongo c'est ça on a vérité peke na tinga na zo cha pays kake fakina dae noki comment tu 2024 na zo kota na tel modèle na demanda passe na la ke balanité mais mabundi nga jamais ça ko beba ka complet na bouger njoto ba mais alors njoto za kilo kwa na melaka miliki chaque jour parce qu'on a un problème nana ne ko beta kaki na mikosela ngamo ko pamba tobima challenger résultat positif bon il s'appelle Pasteur John on est avec lui le grand challenger betelo ba dossier complet ko yaka na inquiétude te ke bana masa me ko maselo molili ya bibanga banga a comme ça goigo Valérie Kuka o master simba te umonde zana pe ndenge monitika ngaunde zana ku grand ngepsa inga tozo kemba ka pamba en attendant zo salaire est-ce que ko sala nini na linga bata boité nganga muto soke baby toke na bano conseil ba bonga na mbamba sa famille malunga ba kende ko zwa vina ba camarade bibamba ko pona ka batuna misute kende kana nusoana mutu soko simbite éviter ye muto be éviter o boyete mungelo ko simba libo ko coopérer di pambo li moto nzamba tinda anja biso ko kende gauche droite ko bonga na utaka na bato ko chola ka bato rakata mapamboli soko pona ka batuna miso ko na faux poule bayana ba cravate balinga basina français bazo semi bakima baya pia kana mapapa loko beba français te mibala zo ya zo ba metango atia ma bomba mo city le challenger suka ayoki challenger yo moni mise ko saote bo banga na solo na moto bo qualifier mbimbi sabo de Americo la solo be pisi loko le koti beza kitoko or batu batikale ko le musuni makasi gana banga na solo te photo to meka Congo solo intimidé ya na zo betelo Congo nga roki ma Congo intimidation te pesa biso tout problème na ngane za yangeza wapi chaque jour la mukaka chaka nzambe mbamba tatonaka na via vali pe bima loka ba papa mboka chaka mutambuka ya mboloko te soka cha mboloko chaka na simbili on ne sait jamais côté ko kanga mboloko to akotonda vinenge za awa je te dis avec amour
ko compter na classe à PIT classe à Congo bazo sisa ba lauréat baza misala te yaka ndenge tozokende nazo tala na ebite na licencié docteur nazo ba polele nga na saka na contrat na Nzambe na saka na contrat na PIT contrat na nga na Nzambe po atina nga na nzela ba mama na pays oyo tina ya Congolais Nzambe ndalinga na chaka ba president ba tamboka kakate Nzambe ndalinga na kweya makambe tali ko zwana nga PIT courage na nga ndeko pianga lipa nazo ba bino polele soko yokinga merci ndeko soko vandisi tana kutela ka pays ko sila nzoto bango bazo progressaka okolata suisa makambe tali yote tu batucho na prince ngana ya ngande nga esimbe simba na lobi ya Kongwe kweya ebonga babalola banika yangani nini memboka na yote eya mboka na nga na chaka ngo kande na landela ka mena ko kota makamna nga na kati te peso l'excellent l'air tona age zo poussa na katenga na nzoto tokolemba avant kufa miku elembaka oye bango oya commune ba 70 80 miku elembi soko sakete ba kopa journal bomba te okobima zoba na suka ba papa zoba bazati lelo aboya ko lukele konzo na vina ye acha vina spectacle kuiti kolangwa tango akoli ba ko kama e asituki na ame ko bouger be miku e comme ko boya to zaka ba jeune to tambola kina yo sala ngani nini ngana lembi kala to zo kufa okende toka bwana na tawa kufita alembi azosa eloko te mutu tokendo tala commission ndoki yo makam na oloba oyo bayamba na bo mwana ba commission ndoki na kimukolo okondimanga lelo te tibo kama yesko asela ki ye nini yo tiko mona boya classe kala matu boya ki classe misala ke zaki ebele babengo awa te babengo awa te okotsa ndoto kasho sali kamboyeba na pesa ka foti te ngamoko na beta 5 ans ya piaka mais na garda band poyeba ke na piaka foza piringa na beta li solo te ko cédera pierre na miso abatu to za zo bato ngini ba kopio valeur te so le kay obilela le ko landenga zuita le lami mingi challenger akenda na copain bubu ti azu fami ba okam nana pesi yo ba ko mana sona kendo tala yi to zanga na sanfra to pimela yi ti simba encourager so yo komi pemena ndako lingi okoto so ba to kota te ko komuka asala onini mabeto sala ye kalibiso conscience abundiye moko na banzela na ye esimbi pona kendo tala eso soni ba challenger ya moni challenger akwa ka église te ko yande ndeza ba bwa ka veste nde baganga ba kende ane ba osambela challenger coopéranya s'attaquer na mbongo tote soka zana métier sala ka na église akwa ya te batu bakwa gezaka biso ba oyoyo sans métier tolela Nzambe tongo ti pokwa au côté 2024 orokumisa ye bando pesa Nzambe ba plainte onire mwana batinde classe sa minerva Nzambe nanga siko 2024 ekoti nga sa nini ngana au côté 2024 so Nzambe yo sa nini est-ce que on a piré au test Nzambe nazo bano polele 2024 ma pesi vraiment batu kutu bagenda kotika mbongo na bar mbongo esila me bazo sepela tina bouteille asuka zo tinda atindi bouteille asuka asili mbongo mazo sepela yo koti lelo Nzambe pesi yo pe mozo regretter donc tona berera ya ba faute ko na oloba na yo yana ba sujet mususu batu ba prier passer à malonga tambola ka ler ba prier yo kaka lito ya moko makamni azoloba na suka sangisa bango loka devoir bo prier ki mabe bo bandela ba prier modèle oyo weza ko tanja mena dikama ba peso yo fele ba accident à côté la rayo biyo mosana quartier iba babwakelo kise simba te asa tuka ko sala mais tango komi tango tipokwa orobi misanzo tonde baninga babimaka na lobi te ko kopnya ça sera 6h te mususu abimaka pokwa wapi nazo baka za na entrée avant na benga moi sina chali to il faut na za na entrée mon frère na bano polele soko zo kabela moi si bande ko balesa ka na famille ko manquer au respect tia ko linga mobile mususu akimi bolingo ezalaki me piake ka bolibi bino eza lokolo che camion na prince message sa muke vaja musika mebo koma ezate o che 2 litres na trajet mwanda ekotele makaka na madimba na zolo belo makambuluka na vie problème na ngeza la kande o bonga te me ozala l'aise pesa yo raison tika na dignité o kolongwa ka te libela kote so kokenda to futelo so minda kute bana ba papa solo yeyo makamna te yaka challenger zana moi chatala ti alliance te mobala tembazala ki awa akoleo na kimia abalanga te malinganga mingi
yo zo mwasi yo fele koliesa ye mabe mwasi abata uta libala epa na bango ya libala ozomona mabundelo kwa kame tutanaka mingi na nzerede mais pourquoi boye kolia mwasi ekomi ya manevre aza na kisasa me kotinda kwanga lokola na mboka mpona oyo ya madudu oyo ya munene pourquoi biloko oyo apona osu biloko ya bien te nzoto ekoma au contraire on dirait vidage eringaka si usaye te asombaka mamalewa oyo elalaki madu tielaka yango na kochauffe na ndako ye moko moteka so bate oyo ngai mama afilo mama tiaka yango po 400 moins cher bakotiele 6 ako misuni soki elali ekomaka ya kobeba ebele misuni soki elali kotusha kota ya misuni te elaka nde mikuwa poza na avantage soko ele kota ya esaka diare makasi nayebi eloko wana so okutana nango mbana mbala yomoni moins cher ekomisaka mutu makamu mabe ese de kolala na biloko ya diare kokotaka wese ina baninga balali osumba kozwaka pongi te lokola biloko ya moins cher na butu etungisaka yo nazoyebisa yo nga nakutana nango nalola su na butu te nakosela mpe mvutema te so nakangika wese ye na makamwani wenza moins cher esali yo boye toki esumba piarara pia chance yaka na ine na moyo oza no alaise nazolobelo makambo akutana nango oza na wese mozo ningisaka mutu na ntongo fona changer esombeli fona changer esombeli bavoisin mpe bareve te mpo eza na butu yango kasi te so bakamaka nalamukaka 9 bafinganga goyi te biloko ya kobeba elalisaka nga na butu te na ntongo fona arekiperaka pongi eza ngai te au contraire eso omate ya 2024 veditelo bahistoire vrai tala naseki mpona bima na piège oyo namoni mindondo soki fereko na ndo okendele osambo nde nakanga famille nyonso ndoki moto badifita monaka mikumba molili okomata bisi kaka ya moins cher omoni bisi moto etelemi obokomata ozela oyo ya moins cher ekendaka ti mbudi badese to ezalaka na fola libende chauffeur ava katisakanga elamba moko mpa katisa yo moko ozomona dega na miso moweli komata soki etute na nzela eske eya lisuma nani ameki yo sikoboyi moto na bulu kaka nesi bakumbaka bien te bana moto nazolobela yo namona filme ozo comprendre nga nabetelo bahistoire vrai mboka oyo yango moi natalaka ti biloko mosusu tosalaka ngai nzambe asunga kongo eza na para makambo ebele oyo ngai na bimboka nyonso soki oboti fo bakumisa yo me na kongo soki obakisi mwana famille soki bayoki bandi osirika yajo na bakisi mwana te abakisi aboti lisusu mwasi na nga tobakisa mwana sango ekomeli bino boyi nini po bayebika kokobomba ye te sukasuka kotinda mwana awa tala bafamille oyo ça fait mal yo moboti bango bayambi yo botaka bango babokolaka yo kuto oyeba te na martin te bazopesa mwasi kuna bamama leki mama pema nanu awo boti otika conjoncture apesa paseki mobali na ombawiste kutambau piaka oyo tika oyebi ngai nakutana makambo ebele nini lisusu nga famille ya mwasi bakutana na ngai na nzela babenga ngai epai na bango nasi bapia ngai rapport ya famille na bango bakabeli nga 4 bikolo masango bapenga na 4 na tia na mutu yo bomemi naboya bapesi biso budget bafavorize nga nauti uti bakompani baboyi nga wana belle famille babaya na bango na kati na ngambo bamona nga te me batimbeli nga ta mobala nani ye wana pajani bana beti karapaja yo ali bosi mutu mati ba bena tuneka bo famille abokilo belle famille nakati bango basenga nga avant kati na pension ba mutoki bamona te ko ndena tambo makolo au peuple mutu ko ventilateur pour batimba teke na toke bele pia que comme ça mutu zoba mama na za mama boboto mama bokilo boboto namoni penda sambela ye fa basimise bible OK poti abenga na kota talika nga bandi boni boza bien nga bien endimena nga mutu atimbelika na damete banda tong bien moko zebi makaya suka bien ba bien wana oya ataka mana ni yaka batinde sona boka bato bape parve ya bango ezaki na kati ngabika nini chance ka batiaki 5 bikolo so ezaka 7 nde natekaki de na nzela oteki supani kasi epesanga affectif ya matabisi te mobala tambaka na kitungu na mutulu kwa mwasi
Moi kilo apesi omema bikolo ya kodama apesa ite. Te so apesa ite mbongo atunenga sikonde na pesi bikolo boye wana mbisi. Soko bi te au moins yo okena poka babengi mwana bango libala ekufi. Na kosika ya mbisi ezali. Ezalaki wapi? Oh. Kutu masanga ngona butu elalaki te ndambu yanga na bande ko kalinga tolela lokwa nguba. Masanga makasi te. Esimbaki. Ngana challenge. Dala yeba Kongo yo. Oseka. La visio. Masama makasi bakalingi balie. Yo poko kango foza motema munene. So za motema munene te ko kesimetiara la fabise to kotalo boy. Bibembe bele bakufite kana sa koma famille mo bayokani akende. Soko sake eloko te ko linga ko bela to kotana koma 3 jours famille na binomba ko tindo bakundo pamba. Okufi nonte. Bakotaka ka soko la mki kuta ko chabiso perte ko sengema e mati lokwa ke koma ke akende. Dote China mort. Mais na zomo na China mort biso bakolo na e. Ebele boke boy. Oseki. Biso bakolo mutu to lobi akende. So mona mobola ko tina koma songi ndako. Na tunio. Nazo pesa conseil ya. Oui, va précipiter à bango. Atini kaka kufa avant. Nazo fungolo pole yo kanga. OK. Mobola babomake na même docteur ko bomona mbeto pita patika ndingo zo wa maladi mena li papa visible. Ozana li papa okange épingle docteur zo nga beta tonga tali papa talio wazo hôpital kaka fomi akende. Mona ka tonga moko ti azalaki atala yo akei. Famille pour rebaler la ba sepeli alongoli biso charge. Nazo bela yo. Ouais, docteur Mona, ça a 5 kisi boy, baké luka. Et où mais que la famille mawa. Pour docteur ça bato la mawa. So ba yaki na cravate ya seki asalaka. Na sala to bika po zo sunga famille. Mais ça quoi ba biso. Wan hôpital ozo se la tonga medama za muninga ozo tala ka ene elongi poza tikelo mandambu. Na ba maladi ba tala ka umutu. Ouais, de moi maladie mususu apembe. Ngana mwana ba film. Dala na beno makambo yo soko koki yango koyeba te. Pe eza mabe hein. Eza bien te. Yana ba pauvreté mususu comme ça mutoko liboma. Ngana zo ba pauvre tala na mona makambo. Na tambwa na banzela na lokota ba mikata mwamba. Mikata masango. Mikata masango lokoti. Tabe ya te. Na zaka shaki poka kote balamba ba mikate na na 200. Na kendaka na lelo mamanga zolongola ngona moto. Po soko zonga mikate bele misusu ekwe yaka. Nakuta mwa 4 ya moto na se. Na kasi na desa na kosa kana ngina somoka. Na pone sali boy. Papa na longola na moto miso ekwe ya kate. So na pesi desa ngia kangale na ngumba mi na zino 4 wana. Puis ya desa komi 6. Na zide na so apesi na fungola kaka na bwaki na kati ma. Na zonga na kwa na sombi ya 1000 francs. Na 5 na olokota wana. Zo bazielo. To uta mabele to zonga mabele. Voilà, je vais comprendre. Tika, ouais, ça calcule comme ma vie. Bon. Soko sakana ko kufa na mboka te. Batu bazo silantala na bano polele. Tambo na kisasa. Mutaseka kazaka te tozana ba regret avion de tozo retard ya nini. Talezaki soko zangi mbongo ba considérer ta na famille poza yaya. Lelo soko za yaya na famille za pia kero ko bimana d'abord mutonete mutomisala molili. Umona makamnyoso boy même nazolo bano makambo soko yokinga ndeko na bano clair okondi manonga te zala ya na ba famille okoma boya baleki nyonso ba esima so basala soza ya mpiake oh ya bando tino bongisa bakiti na ba feti bando bengo tongo ndo kamo ketika bakazier ozongi basali oboye soko ndingo silika $5 tango ko za oseki bakisi etinda mususu oso c'est une cotisation piake la cotisation te yale la rende mingi po bacha ekate. Puis à quelle cotisation bataka mission ndenge vimbi lokwa bipotité botike lokwa aleli a contribuer mingi. Puis à quelle cotisation na rolé. Le dernier contribution na ebisi yo mutapia mbonga lela mingi te poso kwa sa pesa sombi bembe. Akoma ndeko tunezaki nini yo siko ba expliquer ata mopaya. Yo mona te ba talibande a famille so ba contribuer na bembe ba pesa bango biographie ko leka ba kolo famille. Mais ba yebi ete. Ngana oti voyage teneke bembe na quartier na ye. Cotisation na nga yango yo. Isaki ninyo okayaka mama yo ti voyage mama tika to zaki ne awe zaki boete tala mais ba kolo ndeko lokwa baleka pia ka batuna kaka ya filibe tala banoko bango wana landa bango botuna bango na je bisayo na wala bano polele atuna ne kutute
kolo likambo batindi musika o bayebi te bapesi bango biographie nyonso secret ya vie po sakanaki pauvreté eza kwa lisuma sakanaka na vie nazo babino makambo mike ondimanga lelo te mais lobi mutu oyo aza bozwi asepela mingi te kote babola ezaka nango normal nalobaki boye kote babola baza trop koyaka na esengo te kopile bango ekoyindelaka bango bakotelo mokongo mosusu baboma yo bibemba bato mingi bazwa bakufi malamu na bango nde bomisi bango bobota koya kosunga bato bazanga ntango basangani ya moto azwaka yeyo balata be pourquoi bata mbongo soki pourquoi moto taza piake soki ameki onginda lukaka kote moko quartier bato bazwa akima pourquoi nake kota bato bazwa poto oyebana te tikala mpasi babola ka nyonso ekolata yo okokama lokopesa bango didi olala okama mosu ofandika boota mwana nazobela ndoi na oye yeyo ndoi na nga ye mwasi nga mobali ndoi na nga okomonaka bandoi babola baningi okaba bana bandoi leki ya mama talana na bino yeyo nazokoso te okondima nonga te yamoni biloko na bakafo evite linga mobali akourage oyo bazomona tina te mazopesa solution na ndako mobali a vie kiolinga mobali batitre mazaka na eloko te kaka bafrancais na bagromo likambo ya famille ya mwasi akontribue te bapesi ekaya koma lokola atanga gere nyonso faux beau frère akoyiba nyonso nazoba na yo nayebi so bafaux beau frère baza baintimidaka famille ya mwasi lokola moto atanga kuna azaka te lokola 6 classe azo mwana bango akomana makambo babokilo nyonso yaka liboso talaka ya bala leki comprendre nga mobali na bali mwana mwasi na famille bato na bala ete na chaise minde to fanda mais leki na ya bali nga na ko kata makambo te na bala o nga na zana yi ba beau frère ba zati lelo ya misu makasi na ba famille poni na bi français atanga ya moni keba na bata français ba comment confondre ba bani ko pesa bana komba français mi ba kolisa bango te na lo bana yo to boye mi bana ba courage pamba ba on ba kana solution parce que ça c'est comment ça ko linga mobile ko laxe ba camarade te pour ba camarade mobile a vie aka ndenga propreté mobile a vie ça rende soin ayaka na lera lingi so mona ke soin lelo loble ko kuna ko pena lipapa yo ko tala ete tala ka budget na maloba memini nini mais mi bala ba ventira va ya kataka kwa fa koti suna sala zo tuna baninga simbinga avec ndokutana mwasi on dirait que concert et simbinga ta pantalon maso tikinga ka bo lobako tango kene bo escroc tiako chama si c'est mabeteli sur la programme vite kama sur la musique na bad concert kuta arena zaki mabe ya pe fier ya solo ya nanga lo bake zaki bien na zeme wo ti ozuze mabeteli programme libala mais mobala venir azaka keba era yebwe mwende na zao ana lipapa so bakamata mamino musike uzolinga nani zoboyo zobate ana maloba kilo na ke comme on mbinza to ana patron na ya te 2 jours so za na chombo esaka na mbongo na robwa kilo 15000 je dis ko mate kutu lupango na fandi fona longwa na kendo foot la sike so na ke foot yo ya kuna semi kokota to kutikali wana mobala venir souci moi si ko le kaye moko mais biso be escroquer oh yo escroquer nazolo banga ko nango coiffe solo teinture cravate azana masolo batumi susu ko le kaye moko konsango ezaki fo kuta mataki mabe na album na bimisa ngo bien te moi so ratu na obengelinga tozo so l'avenir eza wapi moi si bakoti na jambo bad konsango kuta ezaki bien ya nanga landa kiango moi si ba masolo nyonso na ya ba mon frère na so ba ni critique botika nzambe kimia apesi bino pema bosa lelo bokosala soki te avenir kofunda babata makamaka mususu babata maka vite ko numero la ko sala ki wapi suka match funda rande bobetaki na terrain ba polito ba gagner to kotala coupe rendez-vous na Kimobange rendez-vous na Kimobange kende ko saba kobetelo maboko lobe ko funda nazo bo clair et ko yeba na travail ki te voilà na sa classe balata ka bleu et blanc le premier na l'échec yeba na te na l'air habilité de fou et funda ka to ko suka rendez-vous na Kimobange. Nous saluons le pasteur de la foi qui nous suit. Merci l'homme de Dieu, l'évangéliste international et porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Et merci à vous. Biso to tanga kité na tagi famille to kana tanga kité courage futa mbo kenda na sukula mituke bomanga na nini na saki porter na kufa e bombanga nzamba ko tate challenger yo tikana récupérer na anglo makambesi esimbi courage challenger ataka pays tala kande courage ni nzamba chele polipebi e bima
yozo fandela mboka mena bari masanga ezosila bameli bauti wapi kokoyeba. Okoyeba. Joyeux anniversaire à lui c'est Nathan Kifuta. Azo fête anniversaire na lelo. Mbotama lamu motema ya Tabita, motema ya Tabita ndaki on a bien gagné mukuse. Joyeux anniversaire Didier Masuki mbali amande fo pembe malembe to cité na biso. Je pense que deux conseils à vie kaka ba challenger. On a lobika ya ngwana ndeko nanga na lobiku tumebele. Je te dis avec amour. Na lobaka na tel bande ba kosaka ba famille na biso mvutema ozo sakana. Kibo jeunesse ko sauter. Ozo mona baki mikolo ba yaki bana. Lisolo a vie ezaka yonde kolo nango. Kolingaka te mutu musa peso conseil na place yo moko kolo yo ebi yo te ozo tika boye. Premier conseil yo moko fola olom kana tonge swa yo. Na ko sabeti wapi. Comment baninga nanga na quartier ba soka sans franga ité. O juste bakendera wapi ngani. Mbonga bimaka na angle ni. Ninyo ngana sala ka pe ya. Soki na tanga misala ezata par misa akotanga. Kop musa opera mbongo te. O bakenzela mai. Oleki bango na nini. O ba sese ba cabine oleki bango na nini. O bakena ki journal oleki bango na nini. Nana bandaki journal asuka wana. Landa ba tumi ba bonga sokuta iswa na ye na zaka boy era so beta lisolo ba chola ka ime ya simbi changement ye Yesu mukina bangwa pona kanda ko Herodi aka na barabara lala libanda kutu bataba basirika komika kriya bebe eza biso te mopa ya uti Wapi? inye ya bebe yokati ba meme ba sepela de. eko cha biso kala. Merci. Ya mama bata na bana ba meme basirika. Place na biso. Oh place na biso elelele wuti wapi? Poela ke komo mukina bango maya mopaya. Tala parcours na ya sepela wapi? Papa na bango David mutamabaya. Basimba mabaya kata bibonga batanda bambetu. Ba defsek pe batina ke kendo senga mbongo. Akepe ba pimeli ko futa, zongi pe ba papa ba futite. Menzo comme to sunga mukili ye. Moi Joseph Osela pe yo mukina bango makemba tina kimukola lela papa likambo longola pembeni passe eleki bongo yo yebi ya Joseph Tatero ndire yo nanza kokopera sakana yo tokutana. Voilà, merci beaucoup, Pasteur John. Je pense que vous avez apprécié. Makamo le besoin au sérieux, vous allez comprendre réalité. Il y a vie. On est pratiquement à la fin. Je vous dis merci. Merci à Nathan Kifuta derrière cette caméra. Merci beaucoup, Trésor Ntingi, Simbisson. Merci à Gauthier Kele, Azana réalisation. Merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur de la foi. Merci à tous les fans. Je dis encore joyeux anniversaire à Nathan Kifuta. Joyeux anniversaire à Didier Masuki, Mobile Amandé à Pembe. Baby histoire et ça là bien grand challenger. Merci beaucoup à vous pasteur. Merci mon frère, nous avons pas mon aller bien tout fort. Na mon équipe nous zaki na Trésor Ntingi ye moko pe. Anniversaire na ye umela bon anniversaire de onanga Nathan Kifuta umela joyeux anniversaire que Dieu vous bénisse. Ye moko pe de onanga abi mavinga umela on est ensemble na chaîne biso de la foi TV. Bon umela penda to la bien tout fort. La pasteur de la foi umela mon pasteur côté aux Zanzamba Pambola. Tous ensemble. Merci beaucoup, Pasteur John. Si vous avez aimé ce numéro, cette émission, appelez-nous à travers le numéro affiché. On est là pour vous, on est là pour vous faire plaisir. On avait réussi pour vous, c'est grand challenger. Lui, c'est Pasteur John. Je pense que vous avez compris. Toli Yapete. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de La Foi TV. Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Kilongo TV.